la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, sont publics et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. Le juge a par ailleurs instruit la saisie des biens immobiliers de Vital Kamere et son épouse et la confiscation des fonds contenus dans leur compte bancaire. Voir le directeur de cabinet du président de la République écopé d'une si lourde condamnation, cela démontre que le procès a été pédagogique selon certains observateurs. Justice congolaise, ils en ont un problème. Parce que justice, c'est ça la Ndengue, chef de l'État à l'unité, parce que nous avons un état de droit ici au Congo. Mais il y a les bosso biso, les combattants, et les biso. Vital Kamere Azaki condamné. Tina li kambwa salaki, batunia sotu ba ebiango. Deuxièmement, Azalaki, il déclaré qu'Azalaki malade. Tant accueilli, il fallait zonga na prison, ndengue ba prisonnier surtout bazala. Mais tout le monde aïe comme il est là, ba annulé makambouda qui fait comme libre. Ils ont étonné biso. Un état de droit, tu peux vivre qu'un voleur, ou aïbi, liboso batunions. Bayebi kaza moyibi, bakangiye na l'état, mais abimi poza malade, et puis batiki est librement, sans songisa, biloko ya peuple congolais. Justice, c'est ça que des chefs de l'État té. Namakambo, tout ça comme mona. Alors, il y a chef de l'État, il y a mon premier garant de la nation, le premier juge, Ameka Kobenga, ba collaborateur na ba juge o apesi bango confiance, ba yeba ko bongisa musala na bango. Tozo mona musala ija fezo sala impact ezo salate. Ba ko landela voleur, ba ko landela muyibi ba zui. Ba piste de solution ezo la kaza muyibi, mettons ba okende nango. Na justice a comme ça ba petit G. Justice a comme ça ba petit G ti makambo wana ezolala. Pona justice amboka na biso tozo senga ba juge capable, sans corrompu, azosala musala oyo ekozala pona intérêt général. Parce que mboka o justice eza côté les maté et ngoba ke mboka ne kozala développer. Je prends l'exemple. Moyibi oyo akeko yiba na zandu ayibi 10 000 francs congolais. Bakangiye. Bakote boloko ake makala. Moyibi oyo ayibi 10 millions de dollars. Bakangiye mais justice etikiye. Entre Moyibi aibaki 10 000 francs congolais, aibaki 10 millions de dollars. Nani mutakoyi kosala mokangami ya solo. Mais bakangami ya solo zo sala bato bazo sala makambo mike. Parce que comme on a bato bazo sala ramade na mboka, mais kaka bango wana ce que justice est interpellé bango, même justice essaie nini et niler les sous makam na bango. Biso peuple congolais toujours sépilaté. Faut azonga kaka na prison asamba apesa nyonso etali ya l'État ezonga na kati ya mboka l'État. Toza na ville politique à IDPS na 10e rue. Bon, point de vue n'angezali que justice congolaise ils en ont un problème. Parce que justice c'est ça la Ndengue, chef de l'État à l'unité, parce que nous avons un état de droit ici au Congo. Mais il y a les bosso biso, les combattants, et les biso. Vital Kamere Azaki condamné. Tina li kambwa salaki, batunia sotu ba ebiango. Deuxièmement, Azalaki, il déclaré qu'Azalaki malade. Tant accueilli,
il fallait azonga na prison ndenge ba prisonnier nyonso tout bazala. Mais tozomona aye comme lelo ba annulé makambuda qui fa comme libre ezo étonné biso. Mais elongo monto yebi moi ba fraude ezo salama na niveau ya justice na biso to yebi. Au mona cadre ayibi mbongo IGF elandeli makambo ane komisi yango ti aki le droit qui est notre justice. Au mona ba juge bazo sala ba aventure. Yango na tozo souhaiter que président Mekakotala, est-ce que vraiment un état de droit toko vivre qu'un voleur o ayibi liboso batunions ba yebi kaza moyibi ba kangié na l'état mais abimi po za malade et puis batiki librement sans ongisa biloko ya peuple congolais sans ongisa biloko ya Congo mais mutuana batiki yango toyebi modèle la justice oté mais eloko toyebi et ali que likambo ezalaka na ebandeli mpe ekokomaka na suka na yango tozo soutenir toujours chef de l'état mais reproche na biso ezali que justice eza koyede chef de l'état te na makambo oyo toza komona. Alors ye chef de l'état nde ye moko aza premier garant de la nation, le premier juge ameka kobenga ba collaborateur na ye ba juge o apesi bango confiance ba ye ba kobongisa musala na bango. Tozomona musala IGF ezo sala impact ezo sala te ba kolandela voleur ba kolandela moyibi ba zui ba piste de solution ezo la kaza moyibi metant ba okende nango na justice a comme sala ba petit G justice a comme ça ba petit G ti makambo wana ezo lala yango wana vraiment chef Mekakotala makambo bino pe ba juge a Congo boye ba ke peuple azotala ba petit G o bino bozo sala to sepela na nguti pona justice amboka na biso tozo senga ba juge capable sans corrompu azosala musala o ekozala pona intérêt général parce que mboka o justice eza a kotelema te elingo ba ke mboka ne kozala développer te. Je prends l'exemple moyibi o ya ke koyiba na zandu ayibi 10 000 francs congolais bakangiye bakote boloko ake makala moyibi o ayibi 10 millions de dollars bakangiye mais justice etikiye entre moyibi o ayibaki 10 000 francs congolais na o ayibaki 10 millions de dollars nani mutu akoki kosala mokangami ya solo mais bakangami ya solo ezosala bato bazosala makambo mike mike bato bazosala makambo minene justice azosala musala bien te parce que bato bao détruire mboko eza ba cadre o bazoyiba mais dès que bazokanga bango bazo corrompre ba juge. Alors mutu ayibaki 10 000 francs congolais comme akozana mbongo o corrompre te moyen ezate a corrompre batindie makala mais mutu ayibi 10 millions ayibi 2 millions 5 millions a corrompre bango pe ba pese liberté provisoire et pour na baswa moyen ya kokimisa ye vraiment justice nde esoutenaka mboka justice nde etambusaka mboka yango tozo senga na ba juge ya ba grande instance ba juge basala musala bien pour l'intérêt ya Congo pe ya peuple congolais yango nde nakoka ekolo toza na limité résidentielle na précisément na base ya force du progrès par rapport à annulation ya procès à Vital Kamerhe réaction des amis. Non et ça la biso pasi mingi parce que comme on a bateau bazo sala ramade na mboka mais kaka bango wana ce que justice et interpellé bango même justice essaie nini et niler les sous makambo na bango biso peuple congolais toujours sepelaté parce que mutunyo stu ya za mabe chef de l'état le baki place na ezali boloko mais ndenge nini bakokanga bakuluna na ba quartier bako bazo kotika ba konjo bazo yiba ba millions de dollars ba milliards de dollars mais bazo kanga bakuluna o ya quartier ce que fait bakanga pe bango parce que bango nyonso tout baza bakuluna o ba obebisa mboka donc ça libiso esengote ko mona Vital Kamerhe o batiki o libanda te biso bosa biso ezalaki ke aza na boloko pona ezala exemple ya baninga misusu mais okoki kote mais justice te ezali musala justice esali mbala nsima bobomisa mutu oyo aza na mabe na ye kote na ye ya kovivre eza na boloko eza na cité te esika moko na bato toza na temple toza na sphinx délimité na kati ya sénat ya force du progrès. Oui, par rapport à ndenge banile procès à Vital Kamerhe réaction des amis. Bon, selon annulation ya procès ya Vital Kamerhe et ce qui n'a noté
on est dans des cours de cassation. Il y a des montos à Kati yango. Mais le dossier est en cours. Vital Kamerhe, il faut azongisa tous les biens au Yavolaki. Vous comprenez, il y a peuple congolais. Vous comprenez, biso awa na Sénat, tozande polele. Tolingaka ba mafiete. Biso tozana droiture au Tshisekedi Asalaboy. Etienne Tshisekedi Asalaboy, fils pe président de la République, Siona yepe achaki boy. Ndenge na ngane nazo lobela ngolelo boy. Eza boy, wana eza nde cour de cassation. Mais cour de cassation nde simbi mukili ya Congo mobimba te. Ba ope elekiye bazali. Le moment justice na biso eza na bulu yekebele. Tozo lobela nde na mokonzi ya mboka atala justice ndenge makambo ezokendele. Bato bakangi mutu ayibi ezate ke o bakoseliye. Ozolanda ezate ke o bakoseliye ayibi a détourner ba mbongo o ya population o bazo sala fierté ya mboka na biso. Yango lokola justice en cassation baboyi tozo lukande mokonzi a s'impliquer na makambo oyo atala nde justice makambo ndenge ezokende. Mere ndenga za wana na azwi liberté te. Kamere bapese liberté provisoire nana sakite te. Il faut azonga na mboka asamba pona ba makambo o etali makambo ya mbongo a détournaki. Pona ngai il faut azonga kaka na prison asamba apesa nyonso etali ya leta ezonga na kati ya mboka leta. Ndie biso nini na biso ezande wana.